sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino. Bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka ni José ba bi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko fini moko nzaba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi chez maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité. La qualité. C'est pas la quantité. Ça veut dire que ah bah bien goût on a besoin qui date. On a besoin qui date. Tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matongé. Mais on a poto comprendre. Donc so la reine Michosa confirmé donc elle est bien, la Mélie bien, la là chez Waka chez Jeannette. Nganda sans polémique. Soye olia bilo nyon sa mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu poma za muluba la mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille bien be bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange.
haibebi yo haikufi yo babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi rue Léon numéro 25 balobi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po kolino ekoma kitoko il faut leka na rue Léon numéro 25 et puis Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko oye te veut dire oumela te mpo na kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela fo ya na rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana bela bafungole biso eloko kitoko vero mango iumela atinda bilo onekaka awa po bilo onekoma kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa babili anda mutina ndambo vero mango ya liaka ndamba tinda ndambo so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so boye te fedi bo umela te haibebi yo haikufi yo mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo bamelembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te rue Léon numéro 25 umela
Bye.